obima te poni sengo wana Gilles Zarabote mais Gilles tout monde ezola tela masika mwana kina quartier 5 na bungi oh ya solo nazo yeba te kwa banda basala ki ona zaki oleka te mwana bitika na kene na koma nazo yeba te kota mabaye zo yeba na te nazo yeba te oh quartier nini babi na ngoza na 5 ngabi oh na ndima kite bomunga pe na osepla sko ya biso pe batu babunga ngo bongo usale za kusala maboy na sepeli makasi tala ndenge tozali boy mabe bakunze bele oyo tokosala basala kate tomoni yango te sikole tomoni papa za kosala boye topesi ye longonia asisa mosala na ye bapresi ebele baleki bata ba 32 ans bata ba 18 bata bamvula na bamvula est ce que toala na idée ya kotangela mwa bamanda basala ye kutu nini oyo na bango na loma tokipe bango te mais sikoyo biso tozosala na ndenge akimia tobongisa mboka sikoyo bozokipe biso bongo bwanda olandela biso ndeni do totika na mama baélection totika na mosala esalama esila mosala na ye esalama esili wana sikoyo so asisi mosala na ye moko soki alembi abina tika napesa motu mosusu la sava so na alembi te boti kotungisa ye ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi akoloba eza te touti mosika esansal tokomi mingi akoloba eza te yakoloba eza te mingi akoloba eza te matoye yoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi akoloba eza te touti mosika. Mesdames et messieurs, chers amis internautes de chaîne YouTube Yabiso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous na confiance bopé Sarabiso et puis na ndenge botala vraiment ba émission na bino et bandeli tisuka en tout cas ça la Rabiso vraiment malamingi ndenge na lobanga na bino kaka bokende pena ya lombango pour s'abonner massivement OK tina cloche ya notification et comme ça vraiment ba émission kitoko banda kotela yo tozana YouTube tozana Instagram tozana Facebook et tozape na page TikTok. Alors ceux qui pena TikTok vous abonnez massivement banda komona bongo ba émission kitoko et banda kokomela yo kaka comme d'habitude ndenge tolobaka vraiment. Et quant à moi votre humble serviteur Watakin 24 les lions de la presse congolaise autrement dit appelé Exode 1414 en tout cas na pesibino ba motebele lisusu en tout cas na koleka ndenge wana te sans que na remercier moto oyo asali ke ngala bino to mwana susu mokolo lelo seigneur notre Dieu mon pesi pema un grand merci parce que mingi bazala ba morgue mingi bazala ba soins intensifs belé bazala ba salle d'urgence mais ngai na bino nzamba pesi biso ngolo en tout cas tous les karaté ko commissariat ko zapena malamingi voilà na kokima mango pena mango na longoli pena ba sapato na bandi pena mango na kopesa mote na abai oyo ba soutenaka moko ya mona bitina bino Watakin 24 les lions de la presse congolaise Donald Trump de tous les journalistes en tout cas le trio d'affaires un grand merci à vous et batumoko bien vraiment boss Ronnie Malunama boss Joking Malunama ainsi que boss Yannick Malundama. Pourquoi pas se remercier mon sponsor privé, mon vieux Charlie Wayungu,
Il y a Mama Coco Machatima 001 € dans l'ombre depuis Canada. Un grand merci aussi à moi ça s'appelle Coco Dolande, la perle. En tout cas, un grand merci à vous pour votre soutien. Un grand merci aussi à Honorable Destin Monda depuis Belgique. Et un grand merci aussi à mon papa Simon Faka, Stati à Paris. Il y a Maman Cécile Massang Moulongoma et Bikessi Laté. Et un grand merci aussi à mon vieux Derlem Mitouvova, notre pasteur Sœur Nangamoro Clarisse, Sœur Nangamoro Lana. Pourquoi penser à remercier Bof Jérémy Mbala, Stati à Hollande. Un grand merci aussi à ma grande sœur BBC depuis Allemagne, Sœur Bibiche. Un grand merci à vous. Pourquoi penser à remercier mon vieux Trésor Loutona de Oloma, 500 000 valises à Bilamba. Il y a Maman Laetitia Kandolo. Voilà, chers amis, internautes, chers amis, tous les spectateurs. Awana Zomu Api, Awana Zobongona, d'ici Kachangu, précisément, na commune ya Njili. Donc, Nazana commune Njili, entre quartier 6 et quartier 5. Voilà, vous avez un espace Philinom, tu as vu Philinom, belé na 13 ans, partenaire idéologie, mais on les a bon ici quand on maka ici quand on y a peu aux yeux chambar na yo vandi na yo aux yeux mon peuple donc Philinom. Et alors awa nazapi nazana direction ya maître Coquet, nazana direction ya maître Coquet awa nengezala kaka pona ko la Kisabino vraiment lengene ni misala vraiment izo salama awa en tout cas tout le monde bena njili vraiment et là tu bena elamba sika njili là tu vraiment elamba sika en tout cas ko komisa vraiment moko ya ba excellence bourgmestre ya commune Njili papa na biso ya Papi Mbumba Ngalema en tout cas tout le monde vraiment tango yo pena kiti ya bokonzi tango zoka pena kiti ya bokonzi et banjilo basepelaka vraiment yango tout le monde lelo misala pe ezo salama en tout cas coup de chapeau na tata mokonzi ngumba ya commune Njili en tout cas boende zalaka vraiment tozomona misala pe ezo salama vraiment en tout cas Njili ezo la tapena elamba sika et ba internet tabiso lelo mingi mingi na yeko lobela nini lelo awa na yeko la Kisabino direction oya non loin ya Saint-Martin bazo sala yango ya ko bima bongo ti na route ya Sekomaf et wa bozo mona bongo za église catholique Saint-Martin pene nango collège Saint-Martin alors ngasi ko nazo kota direction oyo direction ya Saint-Martin yo ya bima bongo ezo bima bongo ti na route Sekomaf et to moni misala ibandi déjà ndenge na bana bino kaka TVC radio te biso to bandaka yaka avant et to yaka pe na suka na fin masolo la toujours la sabine pe na isa début des travaux au moni misala vraiment ndenge zo salama alors bozala kaka toujours branché na chaîne na bolinga makasi ya biso podcast au moni misala lolenge nini ezo salama merci. Voilà, donc awa naza ndenge na bandi na Saint-Martin eza direction abengaka ndunga soko uti na route Sekomaf ozoya okokita bongo ti na arène ndunga okozwa bongo moto na to pe mutuka ekobimisa bongo vers Saint-Martin et topé direction il y a maître Coquet tout ça na bokasi ya gouvernement congolais et tout le monde vraiment misala vraiment ils ont salema alors voilà besoin la bon eza mur ya école ya collège Saint-Martin tobi Saint-Martin ça parmi ben école minene awa na commune Njili école pe ya Kala et donc bino besoin misala vraiment ils ont salama travaux et bandit déjà en tout cas coup de chapeau na chef de l'État et président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et tout le monde vraiment misala ezo salama vraiment et tout le monde ba ndeko wana ndambo bozomona eza bon avenir Inkisi toujours na quartier 6 donc toujours na quartier 6 bomoni pe ba ndeko baza wana bango vraiment bazosala pena misala bomoni ndenge bandaka kaka boye papa bomona pe tokomi bongo na béton bozomona misala izo salama awa na kokende bongo ko bimisa bino ti na arebo yoki
Ndunga donc nazokende malembe tina ndunga vers route ya Sekomaf donc misala vraiment izokende avec un partenaire idéologie et ndenge nalobeka kaka tant moto osala pena mosala kitoko il faut que boakela ye bafleur en tout cas félicitations na excellence misili bourgmestre ya commune Njili Papi Mbumba Ngaliema en tout cas misala vraiment izosalama le bozomona oyo bozomona oyo eza école ya Saint-Martin yango bozomona école ya Saint-Martin naza siko na kati nazokende siko malé bomoni direction nde basala direction ya ndunga de Saint-Martin ti na Sekomaf de Saint-Martin ti na Sekomaf misala ngo esalama avec partenaire idéologie bozomona bino moko donc ba sali pe bazo sala wala bandeko na biso ba congolais baza bongo na ba chinois misala ezo salama vraiment malembe bozomona kala mingi ti awa pe ekoma pena oye pena na moto oleki pena pepele sans problème oleki vraiment à l'aise alors nazokende malembe ti na kobima bongo na route ya Sekomaf donc direction arrêt ndunga et bongo na sima ya collège Saint-Martin oyo eki wapi oyo eki bongo ti na quartier 13 bozomona wana eki bongo na quartier 13 awa tozaka toujours na quartier 6 na komisko pene ya avenue Sonabata non loin pona bima pe na marché à 6 voilà nazokende malembe kolakisa bino lolenge nini bozomona bongo misala banji ya kosalama voilà le travail continue toujours bozomona na kobima bongo ntina wenze ya 6 avenue Sonabata esiko bomona bongo na wenze 6 wana batekaka bamakala batekaka bakwanga bamituka soki uti bo bamanenga badingidingi oyo yakala bapondu bamakala bakitaka na avenue oyo Sonabata voilà mais nga nazo continuer tout droit nakende ti na ndunga donc misala vraiment ezosalama mais constant nasali awa balongoli vraiment bandeko babuki bango pena te donc balongoli bango kaka ba quelques centimètres de soki na pavement na oli bosa lupango yango kaka nde mutu elongwe mais baza na chance na bango bandako na bango etikali nango balongoli kaka ba quelques centimètres par awa bozomona bino moko ndenge nalobaka TV eza radio te donc TV eza radio te avec un partenaire idéologie yango biso tokitaka po tolakisa bino lolenge nini misala vraiment ezosalama awa na disika Tchango na commune ya Njili ndenge balobaka kaka Njili ezalaka bongo capitale ya Tchango ngai te nalobaka yango eza kaka population nde balobaka keno Njili eza capitale ya Tchango parce que Njili vraiment babénéficie na infrastructure makasi parce que kotala masina Kimbanteke tele maluku babiloko oyo basali na Njili awa na bacommune wana eza vraiment te tozomona bongo tozomona Omnisport oyo basali biso na terrain ya Sainte-Thérèse wana entre 6 et quartier 5 et terrain wana ezalaki Njili 1, Njili 2, Njili 3, Njili 4 badiaspora boyebi neti awa na quartier 6 ezalaka na équipe moko des équipes moya makasi lokola Vita Imana tozalaka na association de club Télé tozalaka na football club Belgo ezalaka vraiment soki bazondongo wana Vita Imana vraiment ekosa bato bandako beta bongo na Njili 4 wana na quartier 16 tozalaka na Boinse na Agosto tozalaka na Boinse na Agosto Vita Imana mais na Njili 13 na quartier 13 ezalaka vraiment équipe ya makasi te équipe ya makasi ezalaka Canot de 13 alors Canot de 13 ba direction na bango banda bima banzela bango banda bima awa siko nazokende bozomona bongo ba travaux ezokende déjà
Donc, mais ça là, ils ont ça là déjà vraiment avec un partenaire idéologie. Puis population baza vraiment na esengo makasi komona ndenge misa vraiment ça ndunga ndunga oyo zaka soki mvula ebeti pour les cas problème ça qui vraiment problème pour les cas problème sérieux je vous dis problème sérieux poto rosaranate donc constat ngo ba pang ba buki kaka ba pavement donc pavement libanda ndenge bataka tsaka bongo ya on 42 ba buki me banda kuna bango tikali alors bango pe ça la bango kitoko tabo tsela bango pena béton et ça pena malam minute tozo mona Julie carte 5 nde tozo mona na Julie carte 6 côté ba Sainte Thérèse wana alors na pena sima ya onze ya 6 ala sima ya onze ya 6 tozo mona bino moko na bikina na bakina avant et puis na après na esco avant ozomona donc ça là ils ont kende vraiment malembe et voilà et restez toujours branchés sur votre chaîne Yabiso podcast et juste après merci. Et voilà, awa naza na avenue Kanga. Awa naza na avenue Kanga, bozomona monsieur chinois yoyo. Donc naza na avenue Kanga na quartier 6. Donc naza toujours na quartier 6. Bozomona bino moko. Mais kotala tango bakoya awa. Ngamo na moni déjà. Kotala ka bo bino botala ba téléspectateurs. Bana ko nini oyo kolongwa bina lombango. Botala bino moko banda ko nino bene ko longa bena lombango osomona donc voilà donc naza na avenue Kanga toujours na quartier 6 avenue Kanga ngo soko keboke ti wenza 6 bimi école ya institut l'info et soko keboye nzela oyo ke obimati na quartier 13 et na quartier 13 alors ngakala mingi tina zokoma siko na arrêt ndunga donc je continue ma chemin nazo continue bozomona awa nanu ba simbite ya omoni poto donc mo ndenge ndunga banaye kosala ti place na uti na Saint-Martin na ezali vraiment poto ko sakala te alors bomoni bino moko tango ba ya lisusu awa na za sûr que ba ndeko oyo ba za pe toucher ba ko toucher ba pe na bandako oyo pour que ba continuer bongo misa na bango ba sala continuité ya boulot be mabongo ti okinde kokutana na route ya Sekoma Fona vers arrêt Ndunga donc non loin déjà calamité na zokomana la sabino lo lengeni ni misala izo salama kuna pe tozomona déjà tracteur ça déjà mon sala na donc voilà. Voilà, chers amis, tous les spectateurs na zala district chango précisément na quartier 6 donc na commune Njili et sukop bosa bongo misala na arrêt Ndunga tout monde na entrée à Saint-Martin ba travaux ba déjà alors na sur la bonne population et à quartier 6 ceux qui seront ni bazana vraiment
Mbote maman. Mbote papa. Comment on est? Maman Sylvie Mananga. Sylvie Mananga vandi na quartier 6 ça. Na quartier 6. Na Kilwango marché. Kilwango marché. Comment on a boye ndenge misala salama awa. Esengone zani biso pa esengo za makasi moi te biso mautan butu ya kite to sito longoli ba mesa to sepeli pe ndenge bozo palula penda venina nde ba osala prince pe to zo sepela makasi otala ndenge to komaki donc ndenge balabala eza penda route principale biso ko teke ezala ki apenda bien mais ndenge ka potopoto esala ebeba donc ndenge to moni boto ane esengo penza donc mutra mutalu ka place na yake ko teka na ba marché biso penda ato apena na posa ba sala pe amusala biso moto longola ba mesa sa mitindo to longoli ba mesa nyonso boboyi na bino bato service assainissement communal baya bino bolongo déjà pour moi que misala esala danki to bika to longola de libela pole ba oyakaka bakuta biso pe to zapenda bien bambata mamo musala esengo pende ezali ngako to le deuxième jour na obima te pone sengo wana Gilles Zarabote mais Gilles to mone zola tela masika bamukwana kina quartier 5 na bungi oh ya solo nazo yeba te kwa banda basala kya ona zako leka te mukwana bitikara kene na koma nazo yeba te kota mabaye so yeba na te nazo yeba te oh quartier nini babi na ngoza na 5 ngabi oh na ndima kite bomunga pe na ose place ko ya biso pe bato babunga ngo bongo ko ba inaugurer te ba mine na éclairage public bazo tsana no kuti pelite mabungi déjà ba oh nini ba chowa na mai donc toza penda ya ko sepela tozo pe sepela pe mukonza mboka musala zo sala ya kitoko liboso propriété nde leki so toza soin olie ko yasima merci beaucoup maman ndenge utiko bazela na mama ndenge utiko ba osepeli ba yote banzela kitoko eza propre bopeto ba canalisation ba terrasse bozo mona ezalaka déjà kitoko pona mai eleka ekende ko koya esika oyo elongo bani mais akotaka bino mosu ba petit peuple population au mona bosi ba poubelle boko boka na ba terrasse ale lobi terrasse comme boucher mai mo eleka ezate kotola pena ko bani en tout cas wana pena toza pena ba sala ba changer si ba ko sala ndenge ni po wana pena ba za na raison biso moko pena ndenge tozo bebisa nongo zana so to longwe kaka to koti na lpa oya ko bimana ba ine okuta tala ba fulu ana nyose soke kanga kuna na prince ana ndongo moni bongo tozo sala salongo me maezo lekezate po ani kavu wani kangami makasi wana eza ba nini te eza biso moko penza tozo za bosoto na biso tozo ya ko bwaka wana nde mabe makasi wana pe kitoko te ba oza pena na esengo makasi o dia son ndunga no o ndunga route ndunga population ndunga yeba ni penza donc misa pena sa mabela kitoko voilà na la intervention ya ba ndego mbote mama mbote papa wana esengo makasi esengo makasi elekino na bika nga fona lobaka po kotama mufacha osala biso to botema na bamboko ba série to botema makambo to mona ngote c'est la première fois to mona développement ezo kota biso na nji to zo ba beton isa jeté no esengo makasi esengo pele lekino esenga fona loba ye monera ba ke no fachi beton mu kwa tombolo misa pe sala mape ya beton na beton no nji nde eza boya ensemble zato wani bana la commune donc beton na beton oya biso na quartier ça venu pour là o ba tout ba boya kokota ba relation ba to na koto et na kota te venu na rapoto na kota te venu na c'est dans siko na mito la clair ba relation net ndeni za la clair ba connaissance bande ko ba famille banda ba père ba famille ba on a ba relation ba goya luka yo boye ba zo bi chef wa suka na entre kuna boye ba kota ezate po ani nzela ebeba donc leo ne dam na mito biso to akitoko makase lengta ko utawa pa kota sa complexe ayo mona biso eza bon voilà merci beaucoup na la intervention ya papa banjilo bozaka netetif nango yana ko bude banjilo bino bozaka misika mote chef mbote papa comment na papa comment na Daju papa Daju va na quartier 6 na va na quartier 6 avenue Kilwango voilà peut-être que ça on zela na direction en tout cas na ebisio que en tout cas tous en esengo moko ya kosakana te parce que toujours pas dans temps ebele nzela en tout cas impraticable au mona bilora boto to ndimaki te ke bilora ko salama to mona ngana musike mettons pena ba yé pena sur le terrain awa en tout cas tous en esengo makasi donc bilora boye to ndimaka te to koli na banjilo yo au mona ba venir loka ba Kilwango ba tcha makadam en tout cas donc félicitations à mokonza mboka en tout cas esengo pena mingi yango pena tona beton pena beton donc so koti donc ba place musu to mo bungisa bato route se mate ba place musu ba venir musu donc so oye okobunga pour échanger forme
En tout cas, toi, tu es un makati. Tu peux maison communale en Chine. En tout cas, on a coûté à Rolobati, Libanga, ya danger. Tu peux omnisport, hein? Il y a qui toko munda so dans la mine so et puis la bouton katora neti moto mo zo pe likolo mais au senti pena dans kitoko makasi. Merci beaucoup. OK, merci. Merci. Kaka na moni kaka bimia wa. Kaka mote hein? Mbote. Komo na ngama fongo babemba. Mama konga bani na baba ni. Kilwangu le 29. Makota bandaka. Na kota kana. Ane nini? Ene kunde. Oyeba susute Allah. Oyeba susute. Na yeba. Est-ce que tango kosoma ngilo pango na yo. Ezalaki ndenge ba sala bozaki na makadam? Ezalaki te. Ezalaki salite. Ezalaki sate kibeni tata. Voilà, c'est très important parce que aux chaînes là dans partout et puis ba congolais te okabala nous surtout ça na Congo toujours qui Congo toujours na Swahili toujours Chiluba et puis lingala ko lancer message na yo na ki Congo za na problème te surtout mingi pa ya mokonzi ngumba vi pour la Kinshasa papa na biso Daniel Bumba Lubaki ko ikolo bana nini na ndenge musala sala maboy usale za kusala maboy na sepeli makasi tala ndenge tozali hein boy mabe bakunze bele oyo tokosala basala kate tomoni yango te sikolokolo tomoni papa aza kosala boye topesi ye longonia asisa mosala na ye mutu alongola ye te libela na libela tala basate tina pota ndako eza kitoko te mosala eza kosala ezala kaka boy mbula na mbula bino be obebisa te surtout kobwaka basalite na kati ya baterase to mpe kobwaka biloko ebie na babalabala eza mabe tokobwaka te soki obwaki bakangi yo malamu ezala boy ma elekaka. Merci beaucoup nasola mpe na papa. Voilà, waouh, donc Nel Bella Binonga naza toujours na Kilongo awa na direction ya nunga donc bino bozomona kuna déjà bukabuka déjà zo trajet déjà mabele ka ndenge zala bozomona bino moko nasola pe na maman la biso a télémia l'angeloise bana njinde na banga bino mabe bozara fier trop. Bonjour madame. Bonjour papa. Bernice ya Kando. Enfin na veni Kilwangu. Maman Bernice ali bino baluka pena boyo pesa mokongo sika tracteur ezali ba téléspectateur ba mona gede mais ça vraiment yo sala parce que tozoloba yango pe tozoloba yango pe le salama donc nenge to ba yango pe bazomona voilà oza venante to botami na njila na kilo na botami na njili botami na quartier 6 na quartier 6 on a pena scène et il vraiment balabalo bien direction to bien pena ki to ka ke parte na idéologie est-ce que ça la boya l'époque ezala boyete ezala boyete ezala mabe makasi kutu biso nyonso kotona mapango tozala basapato ya mbula oso mvula enoki eza pasi po tambola surtout wenza sisi sokei donc somo okaba oluwese bino babuti wana ba 200 francs ba 500 francs po kota wenze donc président makambo azosalela biso donc sokoti wenze oza à l'aise nde su musale bandi boye ana veni toza na minute oyo eza penza ko ozwi ka transport na porte ya lopango oke place ozokende retour na yo bayeba kiti so pe na porte ya lopango bamo okoti doit c'est ma casse na musa président c'est la biso c'est ba auto benga bongo ba bebisa ba sanité ba to ba ligue pour peut-être na ville pour ça bata salité bayeba kofuta ba 1000 francs ba 2000 francs po bakende obwakela ba matiti aba osala boye bango pete ya ba moti ba président combien ba leki tozwi makambo boyete na quartier na minute soza mutasika po atokenda kala so ye ana njili oyeba sute principe partout makambo facha osala biso donc njili vraiment comme okoti na loyenge obungi okoti na loyenge obungi donc njili na minute okuto oloba te musala nde eloba ozela kaka nde esila na okuto esili te mais faut yeba njili na minute esengo ezali. Merci beaucoup, bonne journée. Voilà, chers amis téléspectateurs. Maman, abo ma vimbi. Fiete, hein? Zelanga na yawa to sola. Zelana yawa na sola na mama. Maman, bonne santé. Santé bien, ça bien. Comment la maman Marie? Marie na moi déjà mon réseau pour maman sengo penza yana
Voilà, chers amis téléspectateurs, nous toujours na commune Anjili vers direction Nunga, au moins population bazo c'est bien makasi, naza pena moko papa na surana, mbote papa. Mbote papa. Kombo na ngambila. Te kombo na ngande yangwana. Voilà, message que vous avez. Message penda na sepeli. Nande musala zo sala ma vraiment en tout cas Fati musala mo zo sala ya malonga vraiment donc oyo zali ke banda to zala bana mike tutikala komona présent moko lekate ya ba rendez-vous ka ba présent de ba leka ba rendez-vous ke na kosala mais ba lekata moko atikalité ko Fati tanga sa makambo boy déjà tozana idole ya kodwa idée que to sala nini photo élection sala ma po baluka il est mal quartier si moi na besoin élection maman élection to linya wona nti élection pena na nyoma wo to ala besoin élection te to ala besoin asilisa makambo nyonso yo azo sala ozo comprendre ba président belé baleka bata ba 32 ans bata ba 18 bata ba mvula na ba mvula est-ce que to ala na idée ya kotangela wa mamanda basala kutu nini ona baona loma to kipe bangote mais ce que biso de sala na ndenga kinga to bomisa mboka ce que bozo kipe so bongo ando landela biso ndeni do to tika na mama élection to tika na musali salama esila musala na esala mesili wana siko so asisi musala na ye moko soka lembi abina tika na pesa mutu musula sava so na lembi te botiko tungisa ye botika pena sa musala na ye na maka musala bozo sala maboyi boluka suide boluka muyibi mususu ya kochela biso wala bolingi su mboke zonga sima bien mboke kedi biso pona yo pena muko tombolo avanda nena tombolo avanda Fati beto na beto avanda promesse apesi biso ya misala to sepeli lenga promesse biso na misala promesse apesi biso ba nzela loko azo sala to moni ke asola bien a présent mo pena ya biso ba jeune asola bien do avenir na biso ya lobby to bike yende mutu ako orienté biso donc avanda to tungisa ete à la suite OK yebisa à la suite to tungisa mutu azala vena azala mutu tungisa a signaler ga biso peuple to kata. Merci beaucoup. Donc, les Congolais sont vraiment satisfaits. Et puis, surtout, quartier 6, vraiment, en tout cas, Mokozambo, Vanda Nayo, Vanda Nayo, Yogutu, Obouge, Nakuste, Vanda, Babene, Sengo Makasi, Pokotala, Nzela Nenge Komi, quartier 5, quartier 6, vraiment, bénéficier de ma casse, une infrastructure, vraiment, Misa Pena, Ezo Salama. Mbote papa. Comment est-ce? Majan. Aja Avant na Ilwangu, quartier 6 numéro 30. Il y a makasi. Ya makasi pena nzela kitoko Fati beto atikaka seko na seko eloko moko ya mutu na beko koyele tamu kolo moko te nzela pena sali biso muto penza onde la ponile biso ne yema po azala seko na seko ya batela biso ataba na biso bibele biso zate ba na biso bibele misato ba kotika ba mona ba plaisir o ya saleli bango biso o seko na seko azala to mona kae ngama ajan mona na mtamko mona tala boye en tout cas tozane sengo makasi ngana mwana njila tongo mona quartier 6 ya tongo njili mubimba ti ba 5 ba 6 ba donc to mona ba 13 ba travaux en tout cas kitoko. En tout cas, pena, merci pour notre projet, pour notre vision, pour notre chef de l'État. Zamba batela, pena, en tout cas, pour ça, pena. Merci. Bon, bah, peut combattre là, moi, exactement, non, parce que nous avons rappelé Batomboki. Trop, on a Tomboki boye, on voit comme Matiti, tu peux que Tumba peut pas punir pena nzela, on appelle ma malami, il faut pas n'enga combattre là, c'est très important. Vous avez raison de konangai journaliste papa vraiment vous avez raison ndé yango nazolo ba pena nzo tirer ma attention ba oyo ba boka ba poto ba mamai na banini na baterase batika boka matiti na manzela en tout cas ba éviter makambwana vraiment na suki wana yana ngape mo ingénieur aza Bote papa comment ngai c'est l'ensemble Kelly c'est l'ensemble Kelly mais njili to njilo vraiment ouais njilo pena de naissance ya monika etele meli ba tongo mais so na ko tsaka la basket na bibi na ngabe en forme là tia voilà yimo bana kilango ouais pour l'instant na Gilwangu oui
Voilà, il est toujours réalisé. Direction ça la mapé déjà ah pe ah poko poko na endo ça déjà c'est mon les amis ouais président nga ezali déjà ça d'équipement ya mboka yo sala penza bien oma tshepona mokonza mboka na ko sala pona mboka na biso oma nzambe abakisela ebele mais mon problème est que omoni vraiment problème ya sentiment nzela ba ko sala ngoza bien mais faut un sentiment et ça l'a bien pour nous rebattre là le ça très capital les armes c'est tout ça l'inzela ceux qui a sentiment ça bien té banzele rebattre ça ni en tout cas ba ça penza mbela na sentiment ba bongisa ngo ko banzele umela voilà merci beaucoup Anne pour tout c'est très important Mbote papa kombo nga Judith na vena na njila na quartier 6 na avenue Kilwangu ya mabele pena biso adon sombule beti tobima te mama e banda kote biso tina bandako donc makambo papa sali papa fata umela na tomona président bote banda na potama baleka na ba projet zaka mais bakokisa te papa Fati a réalisé donc aumela na ngwende na ye tomoni président le kwa été avanda biso tobotama totangi ekolo fele te mais papa tangisi bana na biso ekolo fele bamama biso batangi yango te biso totangi yango te mais bana na biso bazwi ngolo atanga baklasse ofele papa bongisi biso banzela donc te oyo asali eleki ebele donc papa Fati aumela toyebi ke partir na boye mpe bamisala na bamibali na biso lobi bakozwa misala kolia mpe eza eloko ya nsima toyebi eke ebonga mpo nyonso ebongaka na nzela nde nzela ezobonga toyebi ke kolia mpe eza eloko pamba donc aumela papa Fati aumela pena na ngwende na ye so basala 100 na mokili nga na bakiseli ye 150 aumela na bakiseli ye 150 120 te nga ateli ye 30 likolo dans 150 merci beaucoup cher ami téléspectateurs donc binomo bomoni vraiment ba ndeko ya Kilwango awa vers direction Ndunga en tout cas ils ont vraiment très satisfait en tout cas bazana songa makasi kotala botala binomo quoi awa na ba toucher te bazo ko toucher déjà botala binomo ko nzela oyo ndenge zaki ndenge zana d'abord toloba ndenge zana botala binomo ko parce que côté entrée à Saint-Martin qu'on a déjà avec un partenaire idéologie Moussalaki Togo et Salama déjà alors ndenge bandeko pe ba sala awa de ce monde ba chinois na ba yi comme mani Moussa vraiment okende pas de repos et puis félicitations na excellence Papi Mbumba ngalema burukuma c'est commune njili papa social motoboko bia bomoni bongo misala ndenge salama misala zo kende pena malembe avec un partenaire idéologie ndenge na la balabino kaka voilà bitinda bino watakini fa 4 les de la presse congolaise journaliste d'investigation ngala kotaka partout ko laksabino le lengene ni misala vraiment et salama toyaka avant et toyaka pe après alors non vraiment la bani pena avant ngala laksabino avenir Kilango oyo ndenge vraiment et salama mais ça zo kende malamu avec un partenaire idéologie donc bozomo la bino moko bota ndenge nzela eza mais l'habitant na rozonga et kozali susu boyete et kozapena kitoko ya kosakana te mais kotala bona habite soki ba oyo kozala cadavre so benini tokoyeba kaka ngana bino à travers cette émission bokoyeba ngo et ozapena malomi soki pas toucher tokozonga tolakisa bino ya kote yo Maman Marie-Jeanne Lelaki, Maman Marie-Claire, il n'est pas Lelaki, le pont oyaye. Mais pour l'instant, Misala et Salamala, nous, Bazolongolana, nous, Bazelona, Kaskati, à direction, il y a Kilango. En tout cas, Bino Bozomon avec un partenaire idéologie. Et Tarté à Mona, et ça déjà, mon Salanaya. Voilà.
Voilà, botala binomo ndenge nene misala ezo salama awa na Kilango. En tout cas, mon sens qui est vraiment bien avec part na idéologie. Donc misala ezo kende malembe kalamingiti awa sengo ko tatuka boti ndenge mbela ya population ba pele sengo makasi na ndenge nini misala ezo salama vraiment awa quartier na bango direction oyo. En tout cas, ils ont capté ma bé ma casse pour la binomoko. Ba fulu, ba salité donc vers arène Nunga, c'était pas qui vraiment impraticable. Ça qui est impraticable, mais le long na bokasi ya mokonzi ngumba ville province Kinshasa, papa la biso Daniel Bumba Lubaki, en tout cas nga avec Kinshasa ezobonga et yango tozomona pe misala pe ezo salama. Jeunesse d'investigation lelo naza pena kati awa pene vraiment bomo na bino moko lelo ni misala ezo salama ndenge to bakala tepesa radio te lisu likola lisu naza bango pena awa lelo bozomo na bino moko mosala ezo kenda fake parte na idéologie ya bukabuka pe yona azo dame ka mabele male bekaka ndenge ezalaka suivez.
Voilà, chers amis, tous les spectateurs, donc, vous avez la binamoro, mon salandenge, ils ont salama awa, na direction Ndunga, sur avenue Kilango, avenue Inkisi, mon ça vraiment salama avec un partenaire idéologie, vous avez la binamoro, bah, boulot yango déjà, ils ont déjà malé, mais c'est na population, koyeba ke soki batie ba terrasse ba canalisation koyeba ndenge ya ko batela yango c'est très important et ça te que non ko bebisa ko zapena malaw mingi te botala bino moko lolegi nini misala ndenge ekei alors awa nazokende malembe na bima bongo na route ya Sekomaf donc na su musika te na route ya Sekomaf en tout cas misala vraiment ezokende bisazo kende koyeba pena ko batela yango na direction ndenge na route c'est comment awa okendanga ko bima na ko bima bongo soki ozwi moto awa ko bima bongo ti okei na Saint-Martin donc mabo na Saint-Martin en tout cas musa penezo kende pena kitoko avec un partenaire idéologie donc boulot vraiment ça va donc boulot pena ça va musala ezalaka nde boye musala ezalaka boye mbalamango papa boulot ils ont avec un partenaire idéologie dans un quartier 6 toujours na arrêt Ndunga bozomo na bino moko musala ils ont qui na malamu mingi et il y a pas de commentaires à faire et kota la commune Anjili bangonde ba bénéficier ma casse vraiment na ba infrastructure ndenge makonza mboka lobaki vraiment ndenge ba kino musala yesalama yango bozomo na pe musala olengi nini yesalama et mutuka oyo bozomo na oyo yende sikoyo azozwaka bongo mabele azoke kobwaka ngo na libulu libulu za kota ba érosion pona ba mai ezali susu te na bosomo la bino moko mutuka oyo ye aye sikoyo na tracteur wana azo tsela ye na kati na ben azozwa ngo azokende bongo kobwaka ngo bisika oyo elongo bani donc voilà ndala ba mino kaka tembeza radio te toujours lisu lokola lisu wata kini fatata journaliste d'investigation ngala kitaka partout ko laksa bino lengene ni misala ezali ko saba to pe lengene ni misala ezali vraiment ko kende donc voilà bio bozomona awa na bi masko na ndunga ko laksa bino lengene ni misala vraiment ezo salama donc voilà avec un partenaire idéologie en tout cas population baza vraiment na esengo makasi ya komona bongo ndenge ni misala bongo ça na so apena papa na yo ngala no esengo ya za na komona nzela parce que ah vraiment ça pena impraticable so vous les bêtis côté donc ezali vraiment face au saranate mote papa bon mbote comment na papa comment na papa André ngambo na temi to yasko na veni makina donc veni makina quartier 6 toujours. Et c'est mon vraiment eza esengo moko ya kosakana te parce que balabala ezaki toujours sale les gens bazako bwaka ba ordures ménagères et puis vraiment mai ezo côté la biso poto impraticable. Moi-même j'ai une voiture mais j'avais des difficultés pour na kota na résidence na ngai vraiment eza esengo munene pona quartier oyo pona balabala et puis pona
commune Anjili Mobimba parce que d'ici au cause de moto Keti Nanzela Kimbanseke mais tout est relié. Donc merci pour la président Nabiso et merci pour tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation de na bourgmestre pe ya commune Anjili. Oui, tout à fait, hein. Le bourgmestre aussi a eu beaucoup d'influence pour la réalisation de tous ces projets. Je le remercie en plus. Et merci beaucoup pour vraiment Nzela Nabiso est comme Kitoko et comme vraiment praticable. Merci. Merci papa za pena c'est comme makasi donc ça vraiment c'est comme makasi comme on a ndenge Nzela oyo vraiment comme pena ya ko fongama et puis bozomona bino moko donc non loin na route ya Sekomaf et ba tiora bozomona wana ndeka ba Kinshasa ezobonga partout na 24 communes wa ne siko pe likambo ya mai pese ko mavena kitoko avec partenaire idéologie botala ba tio ya mwana ba tio ya mai kala mu tezo kota déjà donc bozomona bino moko musa ndenge ezo salama bomona ndenge bo musala ezo salama vraiment avec partenaire idéologie donc il y a pas de commentaires voilà nous bozomona pena donc ça va donc makasi vraiment boende zalaka. Et voilà, chers amis téléspectateurs, donc comme na suka ya émission na biso mokalelo on a ki ko sala bino na direction ya ndunga kobanda makina kilangwe yazo bimabongo ti na Saint-Martin collège Saint-Martin akoya bongo na route ya direction maître Croquet. En tout cas mon ça penezo ki repena malamu avec un partenaire idéologie. Alors soko longa na Saint-Martin na ye azo ko bon awa na route ya Sekomaf akoya na route ya Sekomaf awa bozomo la bino moko mosa pena ezo kele pena malamu mingi donc to sengi na bino kaka koyeba ndenge ni ya kotia pena bo peto to pe ko batela ba terrasse ya ko zo ba pinate bo tumbala balabala te ko zo ba salité to bo kala balabala non parce que awa pena béton et ko za pena béton bozomo la pena njili pena elati pena elamba ya sika donc bozomo na vraiment Gilles Lati Lamba Sika va profiter vraiment de message à Mokonza Mboka chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nenga ba ke no ako bongisa bongo Gilles ko bonga ya to mepe misape ils ont salama non seulement Gilles donc 24 communes to somo déjà ba Kasavubu ba Ngiringiri ba Bumbu ba Selembao ba Nzelo ça mais pourquoi pas si qui monte que ba Telemanuku pour appeler kalamingi te ba ngope ba ko profiter ba ko bénéficier na infrastructure ndeka Mokonza Mboka autaki bongo koloba to pe mokonzi ngumba ville pour Kinshasa papa na biso Daniel Bumba Lubaki alba Kinshasa ezobonga 0 tour 0 inondation donc voilà et ba tio bozomona oyo yende sikoyo ils quoi maire donc maire azo pesa siko mai na ba direction on pesa mai na ba direction et kota kala te ko dinango déjà na Samabele ndenge za avec partenaire idéologie donc voilà mon ça ya ko sa ebne ngwana nzela oyo ya ara bozomona benga ngo ndunga yango oyo are ndunga et kuna bozomona eza nzela oyo eketi njule brasserie eketi ba dingi eketi ba manenga et bosiko eza nzela oyo zokende quartier 1 et première entrée ya njili eucalyptus avant tout ça toko mana kimbuta ko taper na virage okena yo si na Sainte-Thérèse donc ngami na ko lobela bino nzela oyo vraiment na bana ibongo na entrée Saint-Martin tina ko koya awa na route ya Sekomaf na route ya Sekomaf awa na awa isika are ba no benga bongo are ndunga en tout cas bobebisa te bobongisa tozala toujours na bopeto et ko zapela malamingi voilà quand on votre humble serviteur Watakini 24 les lions de la presse congolaise autrement appelé Exode 14 en tout cas un grand merci à vous et un grand merci à les trios d'enfer un grand merci à les trios d'enfer Batumoko bien un grand merci à Maman Lorachou Mama mère boss et Maman Lorachou un grand merci à Maman Marie-Claire Mwanga
En tout cas, pour votre soutien, un grand merci à mon papa Simon Foka, Stati à Paris. Il y a Maman Cécile, Massango Molongo, Mayabi Silate. Un grand merci à ingénieur Doba Sadis, Lisa Zambé Dipro. Un grand merci aussi à mon major Rémi Kanza Malalaise. Un grand merci à vous. Pourquoi pas se remercier notre excellence numéro 1, Yakomi Nanjili. Papa Nabiso, autorité morale, papa social, Papi Mbumba Ngalema, donc papa soin, papa bio, Yalinga toujours beau peu de bino bozomona. Restez toujours branchés sur votre chaîne Yabiso podcast. Vous s'abonner massivement. Ok, tina cloche de notification. Toza la TikTok, toza la YouTube, toza la Instagram, toza la page Facebook. En tout cas, vous s'abonnez massivement et vous appelez Malamumingi. Et à la prochaine émission, merci beaucoup. À la prochaine émission, ce qui est Soumassi à Somité. Bye. Yabiso yango yo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the come is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba